Les arabes que au monique kola. Ce âge peut comme qu'il y a un niveau mon beau. Bah tu peux mon père de peu bah mambo belé. Tu vas faire qu'il perdre na inde. Oh. On est déjà comme père de scoba sens. Parce que depuis que tant on va bon on luga guerre nanga. Aluga guerre na JDT. Oh, il y a aluga guerre na JDT. Pour tigéter gars alobe la président no bon. Parce que tel niveau bagage o ya Roger Ngando ala na. Est-ce que Roger Ngando ko ba maman ngwa? Ba tepe to ba ke ba vieux na ba pincha blagité. Il y a Blanchard Moussaka, il faut aluka ala musana nous succès na ye o esila. Minicho na monde na musique toza ba fi banza molobeli ya boga, ba diliti molobeli, ba to ba matara ba avion. Tout le bagage vient biso Moussaka ngala lukama polémique mo il est contre JB puis na petit na e pa pour tout ndenge. Te oloba ba bêtise. Na tando ikeke non o JDT molopwe a plus fait faut un respect à artiste et JB piana binadam mukonza ba yoji atika la rozana problème n'a pas popité par rozala na problème n'a pas popité. Salut chers internautes, vous êtes partout au Landarabio sur votre chaîne Franck Comedy. Nous sommes une chaîne très moko et puis ça ramène l'actualité tout le politique, sport, culture, adresse nous sommes moko sur Franck Comedy. Vous avez sika pour vous s'abonner, pour partager peu balien information juste pourquoi pas balien am souba information à partager balien et que ça là vraiment bien balien on a toujours assez bien ma communication et que ça là vraiment qui toko souvent na zalaranga moko na ça na un peu analyse et là pour comprendre que na zanga moko na zana porte-parole privé à artiste JDT Molo pour ba na kai papa Popi. Pourquoi comme Papa Popi à travers cette émission et surtout on refait vraiment d'explication tout est-ce que président JDT Moloko Papa Popi Azaka kana projet dynastique il y a président Ferrego là est-ce que Azaka kana projet wana et ainsi que à refait cette explication problème ni les cas entre orchestre et jet set il y a Papa Hervé na président JDT Moloko à travers cette émission beaucoup de vraiment information tous hommes de sika ko bossa vraiment pour s'abonner partager vraiment les beaux fans de papa maman de tout bon la bonne musique vraiment d'informations. Quant à moi, je dis merci à la fondation Benbo Litila. Malgré que tout le monde a posté, mais que tout le monde a bossé. Donc, il y a vraiment qui tourne. Je suis déjà avec mon invité, Bafi Banzaki. Je dis bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Santé, ça n'a pas qui tourne. Santé qui tourne, santé, ça va vraiment bien. Bon mouvement, bon président. Ouais, orchestre cher et à Motokibala Ngwalima, JDT Moloko, tout ça vraiment bien. Pour nous rebanda, premièrement, on a fait Bambo qui a respect, n'a patron Ngwali, il y a ni JDT Moloko, Papopi Motokibala Ngwalima. Gang a film, Moto Alongolanga Bafi Banza, comme Sanga Molobe Jaboga. Après, si sous Bambo Théâtre, on a Belle Willy, les puissances mondiales, il y a Willy Moucheni, Code mondial, boss de boss, ambassadeur, vote Zinga, là-bas il y a que 2 millions. Ambassadeur Ange Mwamba plus 33, fiston tremblement à Paris, phénomène l'a dit et sauvé. Donc, émission Bandine Eva dans le bar. Émission Bandine Eva dans le bar. Tu vois que le big porte-parole à Boga, mais il faut plus que le gito au Bazali. Tu porte-parole tout, Namboka au Bazana Bango, bien. Bazana Bango, na ba capacité, na bango intellectuelle. Mais tant de parler, na niveau de la beauté, na ba porte-parole. Porte-parole, moi, je suis en beauté. Garçon plaisir, c'est garçon plaisir, c'est un pote à moi. Je suis en leader na biso ba porte-parole. Na tuna epo no benga nga leader na bino ba porte-parole. O be misanga ngambu ba dadi mola bazaba nini banani habité. Blanchard Moussaka baza. Ba ya Roger Ngando donc bazawana. Mais il y a bien un côté, leader na biso par rapport à beauté, par rapport à visage. Vous allez textuellement, n'engagez papa na yo, papa na ngana ni JDT Moloko par Popi. Donc n'engagez papa na ngazala, n'engagez ngazala. Il y a un monde na sala. Oui, il y a un monde na sala fiorité, il y a ba porte-parole. Donc il y a ça première porte-parole bon amboka au Congo. Bato bazana tembe barota salon jeune, ba bengisi ngandi batenga na vandi wana. Bah on a que non, ils ont blagué. Bah on a vraiment ils ont blagué. Ok, même chose, mais c'est sur mon parcours. Avant comme pas Popi ou t'en as. Non, on n'avait pas Popi. On a parlé na biso, na banda ko soutenir l'orchestre à quartier. Banda ko soutenir l'orchestre à quartier. Biso, tout ça bana ngirengir. Na avandi na milieu à Staff London où et comme maman la président Zaoul
Staff London les orchestre au président Ferrego la Bauta. Donc ils ont vraiment orchestre moi à l'époque ba série wana na ngada ma musique. Na banda ya soutenir ba musicien. Na banda ya rocha moi ba implice na nga ya ma wana don na ndo changa na monde la musique. Après na yokutana na papa na ngai JDT Molopo. Ndé na komukanga manayi nazaki directement porte-parole na été na yakana nous comme bureau Pierre Petit na memelake sac après il est arrivé bon ndenge ezalaka TKM akomaki moi TKM ya président culture en world donc c'est un ami à moi akomaki na moi d'absence yenda zaki porte-parole na biso à l'époque des président na ngai ko lo banangai bon ba fi aux alarasoins aux arabos pourquoi pas beaucoup mayona TKM beaucoup malobela mouvement à présent on est à charge na okokate habiter il faut koka donc président na ngai asala eloko oeza ke na lobara sur na tiki orchestre o na yo va na Paris na yo va na Poto sur ngale na tiki orchestre na tiki ma musique na yo va na Paris parce que tu peux imaginer président na vandi sanga boya kochanga que non ndenge za boye na TV basolo la boye copier émission ya Roger Ngandou copier émission ya à l'époque Dadi Mola copier émission ya Sankara de Kuta zobe émission na bango banda ko concentrer yango talaka bango na parler yo pe banda ko sala ba exercice na sala ba exercice wana na sala nango même pas 3 mois mission na liboso to salaka à l'époque naïbaka na pas tuer RFI pas tuer RFI moi na mutekita na pesier ba mbote ya trop mission na liboso ya internet to sala na pas tuer RFI ba série wana et beta bakaya likolo président binango moni makambi deuxième émission président bimisanga na Caribou variété et pas ya ser na biso mami lela na na Caribou na zalaki vraiment moi pas trop chaud mais il est bien président na bokelé na ba fleur et après na romobeta ba siwa ya beti ba Tony Coco après le lopé na roma porter parole mo élégant porter parole mo ya fier na kenda ba émission bikenda te na bimara soga actualité ali soga actualité zate na vanda ka chibiso na palais parce que déjà na zora basuka sanze pa ba ya Willy Musheni na zora basuka sanze pa ya ba boss ambassadeur vote zinga ba Michel Mukenge Shai basunga ngai ntasimbi aéroport Anjil donc nazara su muto tegeno na kenda ba émission ka pona ba mantolo donc na longola yango on a fait ça vraiment et baza ebele bakenda ba émission pona mantolo so ngai tangu na yaki na cop oyo tant na boulot lit na ngai ngai fona longa na benga na kotika la télé wana na mona ba porter parole ba dimanche ba samedi au mona bana na actualité te mais moi makasi ayika pona boira mabanga to musoluka nene akokutaka na ya Willy Musheni code mondial nene akokutana boss ambassadeur vote zinga la baya ke 2 millions nene akokutana vena nga la mizinga na kata ya mikili ya poto nene akokutana susu na vena biso ambassadeur Muzinga lelo kokota non et pas popi donc yo koti combien d'albums déjà bosali na pas bon ngai na sali 10 ans na pas popi lisolongo bien sûr na silisango na bien te na 10 ans na sali tangu nazo travailler ensemble na TKM bon ngana lobaka na batu omoni eloko linga osala il faut que tu aies esprit na yango faut jouer yango comme papa comme maman ngana yaki na kuta TKM ala na succès na ye mais tant on a yé boy mwana mai ba benga na été na mouvement elo monte TKM poa akima yemo akimi to ba akima au moins yemo akimi sko nini akimi te ko ba fia ke no so biloko ba makoko mo ba mambiku di mo boité a senti que ba fia yé na lumière mo boy hein arrive na l'accent ba fia na lumière mo boy ba fi a solo la na ba enceinte parce que ngane na vanda ngiringiri na solo la na ba vi na nga ba timo mokengo na solo la na ba vi na nga zaka on comprend wana baza bato ba kocha ngai na kati ngiringiri
bapesanga ba idéologie bien petit na monde oza pona umela ko finga ka batute na monde oza pona umela il faut regarder la bande yango moni masalanga kimaka ye moko ye mo akimi asundoli cop na ye asundoli boulot akimi parce que longani aki osala ba peni na eti de l'opération oui ça va bon ngana bokela ke ba fleur malgré tout na culture award na bango babimisaka batu na bango bapesaka bango ba enveloppe o bakabela bango balaka ndeti ngana za succès na normal mais ti lelo no ba nominanga ti oh yo mo masalanga Jérémy Matondo tiaki ba poto alobi nanga biyaya Jérémy Matondo ouais théâtre donc abiyaya bon quelque part côté on a na raison parce que bango balingi mingi nini ba yo luko na palais elle sauta la cop eza boy yo tia moi 100 pour na to kende to sela yo trophée tout ça bon ngaso na batan on a té comprendre na kutana Willy Musheni boya kabenga moi $300 na ngai ale na pesa bino $100 pour abo nominenga to na kutana ve na ngazaka akabenga to musu moi $50 allez so na zui sous $50 wana ale na pesa kasu non donc nga faut ba nominenga na ndenge normal parce que na saka boulot na bien mais quand tout le monde a pas popi kuna pe ba nominenga ite zanya kena kanda tout pas popi azala déjà nominé azala moi ba biloko wana et ça ka ba façon ba ya ba olukela moi kwanga tu vois ils appellent na ba niveau te que non il faut kaka pas popi azala nominé non on comprend parce que surtout landeli bien bobimisa héritier atanabe bobimisi par rapport à quoi pour bobi ke boke pe héritier atanabe alukela bino bon album ko beta ou pas na ba biloko wana vraiment na kwa na ngo vraiment ti on ndé ba trophée ya bien les alaka ba mwana mboka ya papa na biso problème mukendi ba trophée ya bien on comprend on senti que trophée wana so yo zu yango on mérité boulot yo moni lelo oyo natalaki mission moko ndeko na ngai grand frère Blanchard Moussaka Salaki alobi que azo remercier président Fali Ipupa na ndenge abimisi Emani on comprend na ndenge abimisi Emani donc et là on a na lobeza nini parce que batu ba komelinga tellement ebelé Emani a souffert et pas à JDT oui Emani apporta oui Emani sodé pas JDT oui mais Emani est mon côté Zarana yé à tout moment c'est un frère à moi Emani a ilobara yango tongo midi pourquoi mutu a salié na monde musical mutu a pessier ligné c'est JDT Molopo on comprend il y a Blanchard Moussaka na yete ke pona lo ba mabe pona il faut aluka ala musana nous succès na ye oyo sila mais Blanchard Moussaka a bien un succès ala musana nous oyo ye azalaka à l'époque oto ye baka parce que biso to tala bango na ba TV to ye baka ba vieux wana ba pincha blagité on moi mais vélo déjà makambo za la déjà et makambo parler c'est oh maintenant bien tout tanga makambo ba karate a to lo ba mamba professionnel yo profession so ekiti so eza likolo ya likolo pona minute na monde na musique toza ba fi banza molobeli ya boga ba diliti molobeli ba to ba mataka ba avion to tanga ba ya Roger Ngandu to tanga pe Mosaka diliti potoni ya liboso en mauchuki bravo déjà to tanga ba ya Roger Ngandu to tanga ba Sankara to tanga ba Jina Peme donc du toko tanga na tangana comment mais ya ko loba ba bêtise Natando que non au JDT Molopo a plus fait faut un respect artiste étant que président pas un bateau étant que président dans un bateau à Gérard côté on a CPL na ngoté on comprend côté on a kende na mabe makasi parce que comment yozo lingo créer polémique mo alors que Emani moko azalaka na respect envers Vienna avec papa na ye parce que Emani ba concert na biso to ya kaka amataka na podium même ma dinara ndi marango ba ngai mutape sanga mam oui mais il y a l'émission aloba alingika a créé polémique a créé buzz mo boye que JDT azabina bana ba sa fierté na yo bana bazali bon lelo oyo ngambo boye na boye pour na tamona passeport te na zui ba visa ya ba Turquie kombo eloko bomenga mambo billet ba nini na uto kende Dubai na zaki na Bangola
nazo tambola na tambola po wana mais babi Dubaï wana ve na Willy Moucheni tamema que vous avez votre propre forme mais na lobby ata Willy Moucheni mutameminga pona lelo Willy Moucheni koda mboka topé mon major Papi Mambolé hein topé Dadi mon général Silvano Kasongo la ville est calme. La ville est calme, bien tranquillisée, la ville est bien tranquillisée. Donc, mon iba pecha ba kununa ba kota ba kop blaguité parce que papa sera bango. La petite bazonga na je bazonga na nzela ba kopana ke oh yango te. Dadi, yango na mon papa. Eza blaguité. L'autre lobake vient biso mosaka ngala lukama polémique mo il est contre JB Mpiana petit na e pa pour pitou ndenge te JB Mpiana binadam mukonza ba yoji atika la rozana problème na pa popité pa rozala na problème na pa popité ezaka ke omoni kokola ce âge pe comme ke na ba niveau mo bo ba tout pe ba mo perdre pe ba mambo belé to va avec à perdre na ende on est déjà comme père de scoba sens parce que abi que tango ba bongo luka de guerre nanga aluka guerre na JDT yo luka guerre na JDT o tike tega alobela président no bon parce que tala niveau bagage o ya Roger Ngando ala na est-ce que Roger Ngando ko ba mama nengwa même pas donc faut mona ka ke non muto lo ba mama nengwa na za bato yo kaka baza mama ba terre à terre comment donc au vanda na papa chéri leader a dégagé le roi JDT Molopo mais yo okozwa tenter o copier ta fraîcheur na ye de yo tana yo ezaka ki ya ba distraction luko yo créer ba polémique moi buzopa et mani de ya répondre ya lobi ke ye azara na respect na vie na ye JDT Molopo donc côté na yo Moussaka déjà to tio de la croix to enterrer déjà est-ce que tout le Mbappé Emmanuel peut pas profiter de voyage? Oui, Emmanuel a voyage monte à Tigala. Emmanuel Malcolm. Rien à voyage monte à Tigala. Oui, c'est bon. Donc, biso de bois il a fleur parce que ça mon ko ya bana. Oh ba bimina katia ya les marqués OK c'est cher ya JDT Molopo. Donc tous à avoir fier na bango ba dinara ndeti na minicho chouchou de charme au pesa maramna mukete. Comment il y a un capitaine de l'équipe dans ce JDT Molopo Télémi à chouchou de charme Télémi tout le monde a Fafa de Molo Mario comme docteur la Koto Mpanzi Boye Dar es Salaam les meilleurs animateurs d'Afrique centrale. Tu répètes chaque mardi, mercredi, jeudi. Mais tu répètes en coulisses dans la résidence à Mokonzi. Tu n'as pas de côté raté pour nous côté. Il faut vraiment un systématique quoi. Et parce que dès que tu as besoin de tu as un studio, tu as un générique. Tu as un mingi. Banzele ba vojo ndena ebisa binowaka toke na bango na système à TikTok parce que ba TikTok ndengo muto na tamikolo donc na émission na sala wana na pesa numéro na bayibo bandada otinda ba vidéo na bino ya banzembo akala ba eluka makambu ba moleki nzela ba école bo bandada otinda na numéro na ngai plus 243 89 62 35 21 plus 243 il y a Willy Moucheni 89 62 35 21 botindaka déjà ba vidéo na bino na TikTok pona kala mingi te tant bino botindela nga ba vidéo na bino nga so na opesa bino son ya générique na biso asika na pesi bino na pas allez bino boko fongola siko G makambo lisusu ebani talaka bino ndenge ezalaka donc na yebi ke makambo bien vraiment ezali. Tu bien vraiment, ils ont tout tapé dans l'actualité, surtout tu es là pour l'actualité. Pour moi, il m'a ramené entre le président JDT Molopo et nos confrères, faire le cadre d'un projet dynastique. Tout le monde dit il m'a balayé na TV avec le président JDT dans projet dynastique. Et le message on a eu autant aux gens qui nous comme la le président Ferrego là, le président JDT Molopo, il vraiment bien, il vraiment à bonne santé, Biska Bazali. Après, on a eu un concert à Londres. On a eu un Manidola. Donc, JDT Molopo le 23 à Londres. Choqué ce mouvement. Concert vraiment à Londres. Où il y a JDT Molopo et Minich Oyo. Donc, il m'a camboisé à Mukete. Il y a un groupe qui m'a accompagné à Londres. Donc, le 23 à Londres, Londres est
tomber na ninga mutete groupe to nous be ba izaba mission nous de ba kito groupe na biso awa watozali mais na minute na Londres na makasa ba Emani Dola ba bengisaki batu ba musiciens ba travailler na Londres na minute bazo travailler non ba eloko mbuyaki yaki mambo ya visa to kotsaki demande ndenge zalaka makambo ndenge yalaka mais eloko mbuye biso sa mambo ya visa ba visa bimeka ya deux personnes na deux personnes on bimi anga porte parole na mutambonda siko talaka donc biso donc mutambonda donc taka bata munda baze bele una na mikili akomo donc yango moninga na loba yete président vomege kende betaka na bandeko baza kuna na niveau ya Londres ba compagnie yo to yinga mamunyo so ezala bien le 23 ba na Londres Angèle Moussoeli Makizembe sensibiliser ba maman à Londres beaucoup tana wana bo pesa makambo parce que nous le wana eza dégâts j'étais molopoza na Londres j'étais molopo na président Fergo la baza bien ndenge na lobeka na début ya démission na ngai conseil oyo vena ngai ambassadeur Ange Mwamba pesa ngai nalanda pecho na ilunga te parce que pecho wana ilunga c'est un petit à moi tant à utaka mboka baluba tant à yakaka na Kisasa soki batu bayambaka ye en bonne santé en bonne uniforme ne babalobaka eza babiso ba oyo baba fi banza molobela boga ngana ngai na futeli na Opala à l'époque na futeli na Opala Gambela Lubumbashi et Gambela soki chopi so inde so Lubumbashi nde baloba na futeli na Opala na parcelle ya bayilu na profiter na pesa mbala mo Gigi Nchona ndeko na ye mbote na profiter pe na pesa Fabrice Ilunga boxer à makasi na kati ya Luanda ndeko na ye dans sa famille Ilunga na vanda na famille wana na yebi bango nde balaka bakulutu baza batu malamu bazaka na batu bien pecho tanga uti mboka tanga ye ayaka na kob moyo obinisa libumu abando sala kokotsa libumu lola nyoka après kopa obinisa libumu pa komoteka badendo na kwa ya Ethiopie wana na loba na Opala ndenge zala kaka ba courage na ye nzamba osala grâce lelo oyo ça va à comme pas président Fergo là dans les bons oui faut bogela mututu ba fleur mais n'expliquer que na mission na salaki eza ba diamba diamba bon ya comment eza ba diamba na ba bombe parce que petit Ilunga a 8 ans autant en chikité yo oyebi contrat ni nte papa na yo papa Hervé bazana ngona président JDT Molopo ozo sala émission mamo bando déconner ba langage ngana tali conférence de presse ya président Fergo là batuna ge marambwana azo reconnaître que tu bango te que non baloba marambwa ayebi ni ko te longo alanda na epeti alanda bango te baza ba petit moko boye omoni biloko ezo bima ba catalyseur so ba catalyseur ezo bima na ba sia ba mituka wana na ba cho d'échappement yango moni ba petit bazo melezo boma ba petit vie tu ozo confirmer biso ke Ilunga mena ka bombe mena ba petit ba bato ba bombe ti bon eza petit ba bato ba rien kono sala émission ke lo ba petit za ndengwa faut za muta bombe mais bon babi ke baloba ki onko président JDT Molopo baloba ka ke falinde aza numéro 1 na lobi président JDT Molopo aza na cachoté président JDT Molopo aza libre ya koloba ya kosala choix na ye et c'est normal biso nyonso toyebi ke papa Hervé a outé ko connaître ba problème mo yalaki vraiment sérieux na biso bato to vandi na ba bande de l'école et ça les mo mutie ko kanga succès ya président Hervé Fergo là on a vraiment même bino ba pandisa ngo boye bien ngo promotion ya dynastie et ça les logo là mo mutie ko kita président JDT Molopo tango sala émission on a président Fergo là azana prison président Fali Moutazaki na actualité alobi le présent et loko ezana moment oyo alobaki loko ezana moment oyo ezana va oyo ezana mpepe nango yango alobaki afinga le président Fergo la te pona ni ke imbécilité modèle wana otala ke non na mona et comme na ba niveau maka uza sala émission aloba ba n'importe quoi et comme na niveau Pecho na Ilunga a sala émission. Donc, quelle est l'imbécilité? Tu sais que Pecho na mi balé, bon, petite bateau na mi balé, bah on est bon, avec sa réputation artistique. Mais ben oui. Président JDT Molopo, président Fergo la baza.
dynastie deuxième volume yango ezoya tout le monde est président ministre et puis balise mais nayebisa yo tout le monde peut comment président JDT na maman na nzembo bayembela Mitterrand champagne maman na chant apisa nzembo wana eza nzembo etekami cher koleka banzembo nyonso na kati ya album wana maman na chant oyo alike président JDT Moloko azoyemba président Fergola azoyemba sele yo mise Poutine atema mopanzi alobi aloba na mutu ayeba ete nzoka nde nolitambo afilme abi vieux azosila te ya Jackie beauté toujours mawa mélancolique ba vieux il faut basalaka na musique yo allez yosko muta ndengwana ilunga petit mo bozaki no so féticheur na mboka baluba oyeka mbala mo boye obando boudé président JDT Moloko tala degré donc il bagolois bo skizenga côté wana parce que moni petit ke ndaki mabe yango moni fo rotia bango na nzela vous comprenez donc côté on a voir bo skizenga mais biso na président Fergola toza bien donc calamité dynastie deuxième volume ezoya mais na beti c'était na générique na biso zo bima d'ici là banga na générique to pesi na datité parce que to komi dans na étape ba dédicace mon bisco wapi ba ambassadeur Ange Mwamba ba oser ba dédicace na bango ba fisson tremblement Paris t'appartient parents français tu connais mutu pona dédicace au sandeni mutu pona dédicace ba contacter biso na plus 243 ya Willy Moucheni 89 62 35 21 plus 243 ya Willy Moucheni 89 62 35 21 na profité mbala moko na pesa mbote ya respect na mutu o ya pesi $5,000 pour na dédicace na ya générique excellence pastis de la renta ya mère na biso Ani Bamba mutu a pesi $5,000 pour na dédicace ya pamba donc tokomo ke na bango da na niveau o bango balingaki makambo kendelele yango ezokende déjà dans les bons mais niveau il faut plus obeta stade tunanga ni ndeko nanga nalina lo babo na pesi nanu bambote na ba fanatique tout ya président héritier Watanabe babi le 25 boya vous belé na stade Martyr wana donc boya soutenir président héritier Watanabe parce que le 25 il faut mettre yebi ke za la show mais kobeta stade ya président Fali pour pas kobeta stade ya président héritier Watanabe lingi lo bateka ke JDT Moloko pe il faut bima ataka non wana eza kolanda bato mais babi ke stade ne komi unité de mesure te biso sko to linga te to copier au bato ba sala biso to na be vénément malonga to préparer o sentir voilà que non orchestre mobimba to zui ba visa o porte parole mama kulutu na yo zwela visa o mutamba ya nini abetaka ngongi koko na bino zwela visa toleka biso to sala loko oyo yalike mukili fwe ningana puisque stade de Martyr yebisanga ndenge ya boye yo mona ba Julio visa après so ba biso ke no ba peso chanson mema mutu mona famille na bino zelo mo etika la historique pe ilo ya mbali ekele kana ba Martyr et ça c'est que vous faites pas la bimisa parce que président ba ko bimisa ba sécurité tango sa ba mission mais bato ba obeta ba Martyr ezo sala biso bien parce que ça le kumu ya mboka sécurité na biso ba fierté na biso ba congolais papa Hervé Calamité obeta Martyr toza derrière ye abeta et Simba tout bana wenge pe ba beta ba tout ba obeta Martyr toza derrière bango ba beta et Simba le problème ya héritier au ba bengi mikolo dernier fils ya wenge et déranger binoté bon biso déranger biso neni biso na wenge to yaka to sa musa na biso biso de uta de El Paris na wenge El Paris to yaka na ba succès na biso to yaka na mama biso oui à présent Marie-Paul tant biso de na El Paris au mona neni mambo laka ba mise ba mo kima orchestre au kima parce que JDT azana a uta na vent on a déjà depuis bon mona neni to buka ma samba débat à l'époque tant to zalare pas présent ou ranson le seul unique musicien au temps ba beti nzembo na ye ba beti examen a kiti na se a otambola a opesa ba fanatique microbo ba fanatique ba olela nazana ba image wana na rotindela o mère moko kwe ya pika crise ba popula ye mère wana la muki abi non nana besoka JDT mo mta populanga après ba pesi JDT Moloko na mona ki aleki foulard monde ya pembe boy tango cheka boy maman na la muki en beauté avec force alors qui bien
Donc musique na biso lelo eloko esenga na biso to tia nini to tia esprit to tia volonté que non il faut to liboso mais ba nigérien ba okende liboso ndenge to mona ba étranger ba zo évoluer biso pe faut évoluer parce que biso ndo simba musique na monde biso mais en Afrique comme mingi ba nigérien pona ni ngana lingi ko mona yo okuta ata musuna prêtre mon boyete apesi autant mususu 20 visa OK na ba musicien na yo Belgique pour 2 semaines bozongo ngai fona que luka prêtre wana na ndenge na nga na loba mabe na yo et bon ma musique na biso Congo alors que ceux qui basali mama malamu pona papa Hervé Ferregola basali mama malamu pona président JDT Moloko ngana pa na nga sona leader fona loba ah Zambe sunganga nga pe basela nga parce que ne ba osala boza fiorité na biso yamboka na biso les mal ezani donc nga conseil na opesa kaka na ba artiste congolais to lingana vraiment to lingana to tchana maboko et ezala bien parce que même ata to mona lelo na ba porter parole au moins ko inaneza makasi to mona ngona ba musicien domaine ebele na Congo bolingo vumezate malheur que photo simbana photo la na bolingo vrai amour donc c'est un peu ça ça là vraiment bientôt nous OK na biso vraiment tout chiffrer vers la fin conseil ni tout message dernier mot ni européen ça ba o balandi opinion ouais un conseil tout peu dernier message ezaka ake na ba mélomane tout balinga bonne musique JDT Moloko par pour place na studio alors c'est la bino mbange na générique bozela ngo vraiment boko fongwama mais na minute oyo na osenga na ba fanatique tout ya JDT Moloko bozala concentrer bo kota bo consommer na nous ba office na bino eza na ba plateforme à téléchargement ba scène demo eza wana eza ba chanson tirée na quatre album na bino ganja film ba scène demo eza na ba couloir de la mort ba love plus folie ba acoustique royal meilleur acoustique oyo Monique tango to bingisa acoustique wana na bataba confirmer ala ki vont pesi mbomba boyi donc bozwa temps ya consommer banzembo na bino eza wana ndenge zala kaka donc nazo pesa déjà ba bon retour na mboka parce que kalami ita ozana biso awa na mboka ambassadeur Ange Mwamba zo uta Paris zo uta France na mboka ba Fiston Tremblement ba bon retour na mboka. Donc président l'a dit sobe aza na Paris azo zo mo ba temps ya ba vacances na ye na ninga Paris président l'a dit sobe na PCP ba mo théâtre président Fiston Saï donc ngana za mingi na ba comédien donc na pesi bino ba mbote ba mélomane tout bolinga JDT Moloko tozo bongisa bino bangé na générique Trésor Japon Papa Yoyo hein na moni pe sous Tony Blair Lick Tewing Papa Yoyo donc ya bino yango wana Yannick étoile ya ba Yannick Yves Star Mukendi Mao Tondele les chimistes Mao Tondele les chimistes donc ya bino yango wana wana bato bazala vraiment na JDT Moloko ya wili musheni code mondial non c'est franchement pour me rappeler que na fait yozo liara yo moko ben oui ya yambane ba nyonso amba ba nyonso auta ko yamba utu dernièrement ba petit mo boye ba sela ki ba gag donc ngamo pe na rendez-vous na parce que na nga na lobango boyete parce que oyebi ke moi santé tout misamoke muke lino dérangenga donc d'ici là fona za déjà na Sebeko pour na ba traiter yango donc na makasi ya wili musheni muto afutela nga palais muto alongoli sanga ba complexe na mambo belé muto asala ke na mata ba avion donc asa vraiment papa malamu code mondial avec beaucoup de respect na pesi vraiment ba mbote ya longonia na pesi ba mbote na batutu balanda la chaîne oyo bo s'abonner bo liker donc bo partager nenga ezalaka donc ya bino ye molobeli ya boga donc Michel Salami Kitoko soki pe na lobaki mabe na place mo boye moi ba commentaire ndenge ezalaka kaka na ndenga bien toye ba pe soigner côté ya ba frère na nga wana na ebike na lobi mabete mais na pesi bango ka ba conseil parce que moni JDT Moloko sali mingi na musique ya Congo ebele babika na ba maladie na banzembo ya JDT Moloko
et belé ba kutana na ba makama mais grâce à JDT Molopwe na ba chanson na ye et bongisa ba mabala. Donc il faut vraiment tout ça là na ba respect na ba artiste. Ndenga na respect na ba artiste ya minene na ba déplique ba innocent. Oh ba miel de son. Président nyons tout. Nazara na respect na ye. Nazara na respect na ba président tout. Na pona raté au président qui ngando président qui ngandi te na respect na ba président tout. Donc on peut na sengi na ba massa autre ça na ba kopo moko. Dès que le massa nga ima kauza on a deux fonctions. Aza guitariste en même temps porte-parole. Na kopa du porte-parole. Aza la pesco na moi ba maximum ba respect ya ba leader. Et ça la bien papa parce que mon boulot auto ça la oyo. Total la lelo te photo ta appeler lobby. Tu comprends? Nga lelo na rolongo pas papa JDT Molopwe na obi que non na ke na poto na go pema na poto. Mais na go ya pe na studio ya président héritier Watanabe. So na banda ofinga e. Et puis a boya boya nga libanga. Tu comprends? Lingate ko pesa nga dédicace ya bien. Tu comprends? Donc maman na lo ba pisha Kim soda de la presse na Katia France wana e mambo Alexandre hein wana baza ba soda oyo elike non baza wana Katia Paris na ba Jazz Kavulu ba Yuyu Casserole hein ba héritier Betancourt Bouboul hein ba yebita bota la molobela Bougar donc baza derrière au CP là donc mission vraiment donc ina ebike bo rozwango bo partager ndenge zala kaka na ko suki sa bongo te parce que na yaki na ba collection oyo eza ba collection code mboka mutayela nga ba bagage oyo eza ba Louis Vuitton 2023 eza ba collection donc mais ça na ngana kopo te mais na ko mo lobela ngaka ya Willy Moucheni mutayela ngango ba collection ba Louis Vuitton 2023 donc ba joking on a là tu eza ba Valentine donc ba na ba t-shirt nango donc mamutu eza nango kitoko vraiment donc bana poto bo monika donc so na lati kitoko bo donc moi ko na senga bino ezate parce que bo comprendre maman na ova na bien na opima na bien mamunyo so eza bien mais ndenge ezala ka so yo monika olingi o aider artiste ezara nango mais numéro non ezara nango bolo côté non numéro eza toujours plus 243 ya Willy Moucheni 89 62 35 21 plus 243 il y a Willy Moucheni 89 62 35 21 na bato bana besoin ba dédicace pour na générique na biso pendenge zalaka bato ba monique non na nenga ba fête boye na zarape na fondation na ngai fondation ba fibanza oyo na kenda ko sala mo ba geste na ba ndeko bazana ba moyen te ngana kenda ko kabola na bango parce que ngape na juité na le carrepa ya Willy Moucheni sura kabel nga mo eloko et pas ambassadeur vote zinga so akabelinga le ngape na ke nazo fongola moi j'ai na bandeko pona e fongolela ngape makambu à part ça na sala maison d'habillement ils en ngiringi place où to sala émission yangambi na ko ya gambela yangambi na ko ya gambela to te kabilamba ya basi mibali na ba prix mouvement za abordable to te ka Turquie to te ka bilamba ya France to te ka ba made in Italia. Donc bateau bolingi bo somba bilamba na ba primo ya bien bo beta tourna yanga mbira na kwa gambela wana eza na mo maison mo mukie donc bo ya boko chape mo eloko na bino wana yango esala ke ngapena sa moi partage na bandeko na kenda osunga wana pe bateau baza mikili ya poto vu que tolinga fondation ngo emata vraiment makasi donc ba soutien na bino pe osala bien vraiment na loba na débit donc ce qui moi ba remarque ali bokoma toye ba obongisa donc na linga bino vraiment ya trop ba mélomane tout bolinga bonne musique JDT Molopwe za na studio alinga pe bino mingi vraiment merci beaucoup vous avez belé Rolanda biso vous avez na molobili ya bogarde mo ka libengaka ba fibanza wazam te ndenge ngamo na mibengaka te wona eza papa na nga JDT Molopwe muta confirmer nga ndengwana na pe lisusu na bosana ko yebisa yo na le na rencontre mo na code mondial ya Willy Moucheni chose grave na kutena papa na ngai Koffi Olomide on a mis chose en États-Unis kwa zana ba poulet na ye bazo beta ba concert zo le gava du toko chose grave papa na nga Koffi Olomide moni ngai ya bengai ba fibanza molobela boga international et ça l'inga bien à niveau moko donc tala kaka na ko bomba te et senga fona lo bango mani se tambola na comprendre voir que non boulot vomé ali donc merci beaucoup na papa na ngai Koffi Olomide na kondimo ndima ngai
nzamba bakisa susu ebele na carrière na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup vous avez ebele Orlando biso soza mutasika ko santé vraiment ko s'abonner ko partager puis ba lien tout à la prochaine occasion on a ba numéro na biso sous